alors net on ba FCC azana réunion siko na showbiz net on ba tu déclaration finale ba osani tension eza makasi emo kabila pes order ilunga lukamba abiso itito komba ba 15h boka démission ilunga lukamba ba rime antibala azana ba canon terrible awa comment siko yango dissolution assemblée nationale mon stratégie ngebetami donc ça dit tirer la pes ordre akaboy ko ça les insubordination ça ni a démissionné président na enani Gilbert Kakonde na majorité à parlement ya Kabila Erosimba te crise coach ce que pesi pouvoir na mkonza moka a dissoute voilà mutaisa tunabi calcul les abons wana 40 calcul na ozonga na limbo la wala na mono yo za malili mais tension ça terrible politique à RDC combien langue ozo comprendre ni eza aussi passé FC ça ce qu'on a réunion sco ba sa déclaration finale awa ça charisme po ndenge politique combien lengi mikolo donc FCC a zo comprendre le côté donc peuple congolais a assez récupérer bornaye donc kimia eza na ndemo ko sakana tende ko Moïse na yoki mutuna na yo zo tunanga soki tension ko zala na situation ya mboka soki ko zala ndenge nini action. Bonjour, bonsoir na balandino soya la voix céleste mbote nabino mbote bozali ebele partout dans le monde vous akolanda biso par la internet wana moni kale chibangu na Caroline do na Suisse maman konde chita la main des opprimés c'est que toko maman Kabasi Charlotte maman Dédé Charlotte bozana Asie Océanie en Afrique sans oublier en République démocratique du Congo et ça inde konabino Moïse Maman Kanchiba l'émission na bolinga tolo baté de tokoloba alors nazalinga emote na pesu mbote mingi na ndeko maboke bende John wa sima caméra na équipe ya la voix céleste alors nazalinga mo nazana mutoto message biso na déjà auto ça décryptage ya actualité ndeko Jeff na ene tout ça décryptage ya actualité alors net on ba FCC azana réunion siko na showbiz net on ba tu déclaration finale ba osani tension eza makasi emo kabila pes order ilunga lukamba abiso ilunga lukamba a mona ni lobby na niveau président a démissionné peut-être ba awa sans fait prévu tito komba ba 15h boka démission ilunga lukamba ba rime antibala zana ba canon terrible awa comment siko yango dissolution assemblée nationale mon stratégie ngebetami donc ça dit tirer la pes ordre la premier ça boy akaboy ko ça les insubordination ça ni a démissionné président na enani Gilbert Kakonde na majorité à parlement ya Kabila Erosimba te crise coach ce que pesi pouvoir na mkonza moka a dissoute voilà mutaisa tunabi calcul les abons wana 40 calcul na ozonga na limbo la wala ndeko chef bonne santé za pepele ndeko na mono yo za malili mais tension ça terrible politique à RDC combien langue ozo comprendre ni eza aussi passé FC ça ce qu'on a réunion sco ba sa déclaration finale awa lobby aux andegni ndeko d'abord nazo pesa na balandi na biso nyonso ya voix céleste mbote o ba mesana kolanda antibal ba yebeke lelo ba ko comprendre makambo nyonso ndenge zoleka ndeko antibal na yoki lobby naza malili te eza charisme po ndenge politique combien lengi mikolo donc FCC a zo comprendre le côté donc peuple congolais a assez récupérer bornaye donc kimia eza na ndemo ko sakana tende ko Moïse na yoki mutuna na yo zo tunanga soki tension ko zala na situation ya mboka soki ko zala ndenge nini ekoleka lobi ndeko Moïse premièrement il faut ko seka makasi po chef de l'État a signé ordonnance au banda le 17 juillet lelo tozana mois ya octobre le 21 banda le 20 plutôt banda kala nyonso wana au chef de l'État a signé ordonnance wana FCC bango nanu ba monite que il faut tokende ko saisir cour constitutionnelle talana no aventure ndeko donc parce que bamiyebi que les politiques à ce niveau ne se trouvent pas au niveau ya légalité parce que ba ordonnance wana ndeko eza légal to si to loba mbala nambala tina bureau ya conseil supérieur de la magistrature yango moko ezo gérer pouvoir judiciaire et yeko confirmer te et yete confirmer de ba ordonnance wana ezo respecter nani ba loi ya mboka na biso mais pona ya koyoka ce qui fait la honte ya bato o bazomi benga ba sénateur ba se constituer na groupe ya 10 oui korom eza atteint pona ko kende ko déposer recours na cour constitutionnelle ba ke ko déposer recours en inconstitutionnalité il y a ba ordonnance signée par les chefs de l'État
ndeko mais eloko ezopesanga posa ya koseka na posa ya mawa oyebi ke premièrement baordonnance ya chef de l'état eza baacte administratif. Cour constitutionnelle aza habilité te mpona kotraite baacte administratif. Eza conseil d'état nde aza na compétence ya kotraite baacte administratif administratif ya baautorité publique. Kaka conseil d'état nde aza na compétence wana. Mais batiki conseil d'état bagay na cour constitutionnelle. Ce qui est plus grave encore, vous savez avec les chefs de l'état, conseil d'état n'est pas sa juridiction compétente. Donc conseil d'état a constatué ata na ba ordonnance à chef de l'état. C'est-à-dire, il fallait que bandana na conseil d'état a se déclaré incompétent à ce moment-là. Bakozo problème na bakay nango na cour constitutionnelle parce que cour constitutionnelle a koki ko traiter yango kaka soki conseil d'état a se déclaré incompétent. Mais bango ba même balamoko bakay na cour constitutionnelle otoke ko funda. Na seki makasi. Si botan bozo kende na cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle ndeko. D'abord na kotanga article moko rapidement. Hein, eza kutu ya ebelete ke o eza ebelete, eza ya loi organique portant organisation et fonctionnement de la loi de la cour constitutionnelle. Loi numéro 13 bar 026 du 15 octobre 2013. Ndeko nangai eza simple nazo yebate FCC oyo soki bazo linga bakufa na nani bokufa kasi kaka bino moko so bozana besoin ya kokufa parce que biso tokokota lisusu na makambo na bino te. On a compris ce qu'ils sont mais balingi bakufa na yebite so balingi bakufa na banene. Loi ezolo baboy. Ok, bandeko wana ava naza déjà l'état ndeko Jeff Asoluka kadobi a temps dans lobby mbule bete betate ezo pesi mwa boy neto ba déjà awa. Oui, tanga. Eza article 90 ezolo banini. La cour constitutionnelle ne peut valablement siéger et délibérer qu'en présence de tous ses membres. Virgule, sauf empêchement temporaire de deux d'entre eux. Loi organique, il y a loi organique numéro 13 bar 016 du 15 octobre portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et Zolo Baboy, article 13. La Cour constitutionnelle ne peut valablement siéger et délibérer qu'en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de deux d'entre eux, au plus dûment constaté par les autres membres. C'est-à-dire, pour ekoki constatuer kaka au moins ne bazaka neuf, bako statuer ka so baza neuf, ou bako statuer au moins 7. Mais pona ko statuer na 7 wana, ba o 7 batika leo bako statuer na no sur kaya absence ya ba mususu. Faut pas le que baza absent temporairement, nde ba statuer. Mais awa cour baza na no 6. Moyen ba statuer ezate. Mais bino bomemi ordonnance, bomemi requête, mbangu na cour constitutionnelle. Pona nini bakaye kotika ko bongo. Tellement que article 151 ya constitution dernier alinéa ezolo bake toute loi ou bien une décision prise sur un cas qui est au traitement au niveau du pouvoir judiciaire est nul et de nul effet. Donc bango bakanisaki que so bakeko déposer kuna kotoyo prestation de serment et kozalate. Ce qui est plus pire et diabolique. Pourquoi? Vous savez tant aux autres de déposer recours en inconstitutionnalité. Recours en inconstitutionnalité ndeko antibal et koki jamais ko eza recours en annulation te. Il y a la différence entre recours en interprétation et recours en annulation. Bango bakeko pese recours en interprétation. Donc elle va interpréter. Jamais éco eza na acte eza na conséquence moko na prestation de serment ya lobby. Et puis jamais recours en interprétation et koki jamais ko sursoir ou bien ko suspendre exécution ya ordonnance ya chef de l'État. Non, c'est-à-dire ordonnance wana eza valable et koleka et puis toko kende lobby ndeko antibal
surtout ngai na préféré ceux qui ntamba ba yete ngana ko vendre place na ye pona ko tia veste bien na ko vendre place na ye nga moko biso moko bato totinda bango na parlement soki bazate biso moko tokende ko se présenter biso moko ozo comprendre ko Moïse donc bakeko déposer recours wana mais ba wana ok sur le plan juridique parce que sur le plan kasi ke bakabe lobby abimisa accord ndeko yo ça va résultat vérité de sire ke bakabila bimisa na yo biso to ouais muto déjà kufa banga muto déjà pour là banga oyebi ke d'abord na zaka na kande ya résultat wana ndemba pesa biso 38 oyebi ke biso to zaki na 46 vraiment biso to bimena 46 mais na yebi tende nini wana za comédien papa wana tika ba sénégalais ba sala makambo na bango biso to sala makambo na biso ya ba congolais ozo comprendre ndeko Moïse donc tango zo tala tango bakeko déposer nini eloko wana bakeko déposer tikoyo batikali tire les plans juridiques baza kao baza comme le lobo repese réseau et après c'est bien que nos coalitions ne sont qu'on abi et ça sont comme abi banane c'est nous les gagnants les romains beaucoup comme ça pour na dit yo benga vanté mais est-ce que qui wa biso to tikala ko sala en commun accord te na FCC eza constitution na vote ndenge lekani résultat ya élection nde et biso dans une position de coaliser avec les FCC. Okay. Vous comprenez? Mais sur le plan politique, qu'est-ce que le FCC a fait? D'abord, il y a que Kabila a bengi Ramaphosa. A bengi na président ya Kenya Uhuru Kenyatta. Lelo. A bengi bango lobi na butu. OK. Pona ba solo la quand même na ba jouer médiation. Ba jouer médiation entre ye na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais oyebi ke bakuti penza libende ya makasi d'abord nani président Ramaphosa a tuni Kabila soki banini wana ezo violer constitution alobi ote ngana lingi kaka to respecter constitution mais batu est-ce que ezo violer constitution ote tolobaki tozo diriger ensemble tozo travailler en coalition mais ndenge nini yake papa yo bengana kabund ozaki en commun accord comment ye muto azo tamba na légalité être en coalition ne veut pas dire que ba compétence ya chef de l'État boko kabola non boko kabola te toko kabola ba fonction politique et non des fonctions qui sont apolitiques. La justice est apolitique. Quoi ça l'armée est apolitique. D'abord ndenge nini ozoke dokoloka toza na ba généraux na ba juge ya FCC na yakashi. Bo bango bato ala moko ba usani. Bo siko bato bazana deka wana te. Ah ndeko accord to signer. Est-ce que ngana wangana ke toza na accord te. Toza na accord. Oyo Jean-Marc a signé na nemu milanya signé. To publier yango. Yo mana yango te. Mais oyo bango bazo imaginer na ndo accord wana le vrai accord avant ma première élection bazo zele nini pona ko bazo zele nini pona ko bimisa yango basenga ki biso verbalement sécurité biso tolobi dans un état de droit l'état de droit ne peut que sécuriser tout le monde toringa to bani to ko sécuriser binote non mais l'état de droit doit sécuriser tout le monde vous comprenez bato bumi bato ba rostima ngabo sebo oh ndeko na lobi bien l'état de droit doit sécuriser tout le monde ce sont les innocents contre les criminels ceux qui ont se retrouvé criminels mais au consil ça ngot continue non vous comprenez si ko tambo bakutani na Ramaphosa oui tambo kutana Ramaphosa ba yebishie mais nandeng bon de toutes les façons ndengo lobi tokolo solo dana Félix Antoine na chef de l'État tango ba bengi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo intransigeant ndeko invincible donc béton penda ya bazala ngo komi nango ezadi quoi police contre déjà armé avec l'ogeza soute ndeko Félix Tshisekedi non oyebi Félix abanda koluka kimia Félix Tshisekedi ayebi kazana appui ya peuple congolais nyonso nde force na ye yangwana na nzambe likolo ozo comprendre armée tant nazoloba nazoloba peuple congolais ndeko nazoloba pas voter Tshisekedi est-ce que ça va combattre peuple congolais ozo comprendre armée bazana kati ya peuple la police bazana kati ya peuple service de renseignement bazana kati ya tous les services de sécurité bazana kati ya peuple ndeko ozo comprendre tant Kabila yego bayeko benga boye basolori Félix Alobino j'ai été toujours prêt pour la paix mais ces ordonnances ne violent pas la constitution. Les bureaux du Conseil supérieur de la magistrature, vous l'avez vu, Balekia Balobi, ça ne viole en rien. Pourquoi est-ce que lui doit s'opposer à la prestation des serments des juges qui du reste ne sont ni de mon parti politique, mais ce ne sont que des citoyens congolais? Où est le problème? Ces magistrats-là
prêteront seulement bel et bien le mercredi. Tango alobi bongo ba yebisi Kabila piqué crise. Ozomona avandi donc azoyeba te abandele wapi asuka wapi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bako basali na batu ya nini ya bureau ya assemblée nationale balinga basala lettre moko po bakende ko déposer na présidence que non lobby moi biso toko prendre part parce que nous estimons que ces ordonnances là ont violé la constitution. Mais papa ndeko nangai bato bazo traiter pour na ko affirmer si ça viole ou non la constitution ba yebiso na que c'est violé. Yo zolo bakaka bongo mais na tongo ya lelo directeur Eberand Kolongele Yemoko, directeur de cabinet et chef de l'État, ad intérim. Aye Yemoko na bureau ya Mabunda. Pona koyebisa que lobby prestation de serment awa. Akepe na bureau ya Eberand nini ya Tamboma. Yoko yambate directeur de cabinet et chef de l'État. D'abord baza banani, on a so comprendre nanu te. Omoni baza parlement c'est ça minene. Baso gérer banane. Mais si sont munene. Baso gérer yokana na assemblée nationale. Omoni assemblée nationale na yoka tozala pouvoir judiciaire, législatif na exécutif. Mais est-ce que pouvoir législatif bon gérer? Yoka na boite. Yozo gérer pouvoir l'exécutif nani législatif. Mais balo ozo légiférer wana, il faut élégant na pouvoir judiciaire à contrôler andi makeza bon. Et puis pouvoir exécutif l'est à promulguer yango. Ndeko première institution est chef de l'État yemoko. Bango mi balendenge bazwana bako. Eza kuti bango mi balete. Bango 609. Na Kabila na kati. Na ba député na biso na kati. Na oya bango. Ne ba constituer parlement oya ko sala deuxième institution après chef de l'État. Mais directeur de cabinet et chef de l'État aye. Oyebika sana ramoko na premier vice-ministre. Ozomon. Nde aye wana apesi bango ke lobby prestation de serment ou rien bino nyonso wana lobby et puis azongi donc ndeko moneza wana FCC bazui ka wana basalineti question ya vie ou de mort. C'est pourquoi moni oyebike lelo bazana réunion moko na Showbes babengi ba député nyonso ya FCC. Mais attention boke na ba député nyonso botika député moko na sénateur moko ba participer esili. Kuto attention boyete bino nde boyete ça outrage d'ailleurs au pouvoir judiciaire et au chef de l'État. Est-ce que vous connaissez les conséquences? Non, on n'en disconvient pas. D'abord, envoyez-nous là-bas, on va dissoudre l'Assemblée nationale et nous, on serait quitte. Yo, moi, je que peuple a dissoudre le Boron. Ndeko Moïse. Et là, il y a le peuple a Boron. A supporter, mais à comprendre que Boron des autres que les bisous souffrance. L'Assemblée nationale des autres que les bisous. Soit pas dissoudre le Boron. Vous avez qui? Vous comprenez? On comprend déjà que tant au cours constitutionnel et comme kitoko ndengezo comme kitoko à partir ya lobby. Pour déjà lobby tant va prêter serment de Moïse. Na yebis mukolo toko zo sous poto zonga après lobby. Hein? Toko ya yebis bandeko. Na yebis ki o moni ndenge président kitaka na gom. Hein? Nenga ko sala. Siko yo to yebis ko uta wapi po ya ko sala nini? Donc prestation banda makamba prestation ya serment mais oya lobby ko sala fin. Pour parler du peuple kotonda libande pe tondi. Pour les lots de Rosomona Boy. On a aussi ces missions. Nazo kita déjà na base qu'on a tous na matinée politique pour na goyebi sa population congolaise nyos. Agende lobi ko assister yemoko na prestation de serment ya ba juge na. Ndeko donc ndenge za wana bato FCC boye bake botika na bino komitungi sapamba to budget kaka mboka tokende malamu po ndenge boza wana boza ya kokweye deja boyebi politique te oyebi ke bango bakanisaki ke tango fachi azo misala lokola azoba po amona ba malende bazo mikanisa wana ke baza male amona makanisa na bango amabe bango bakanisa za mayele te nzoka nde grand bouliste mama na politicien donc politicien nyos o papa Tshisekedi wa Mulumba B50 mkongo nzoko donc apesier politique na poko politique mususu na tongo ma azonga ekole boye mama marza melisier politique mususu siko mutu wana yo otika na nzamba ona otina yewa bora oya boye oya kolega mutu wana na politique classe ya politique penda tactique ya politique ndengi DPC za na ngoboye bon nazo yebisa bandeko na biso so ba congolais na bato ya FCC siko ilunga ba congolais nyos boza la l'aise lobi to kende na prestation serment
Il est hors de la peste, jusque-là, ils exécutent mais pas. Ndeko, nalingana bossa na kawana te. Uzomona. D'abord, il faut qu'il y ait Ilungu Kamba aza premier ministre. Conseil des ministres. Conseil des ministres eza likolo ya batu nyonso. Vous comprenez ndeko Antibal. Si le conseil des ministres est chargé Ilungu Kamba pour qu'il exécuter après qu'il faire faciliter protocole d'état pour organiser prestation de serment. Mais uzomona ke FCC au travers nani secrétaire permanent adjoint ya PPRD Ferdinand Camber azo tele mazolo bao tozo senga premier ministre a obtempéré na ba décision ya chef de l'état te. Or d'abord ezanano charge conseil des ministres muto chargé oyebi premier ministre d'abord o monna batindie wana soga yebi ci parlement est boy crise institutionnelle entre donc persistante entre assemblée nationale entre parlement na gouvernement chef de, mais to kolega na prestation de serment parce que protocole d'état est constitué kaka to legi na prestation de serment mais après les chefs de l'état conformément à l'article 69 et 148 à dissoudre l'Assemblée nationale. Ils avaient les choix. Premier ministre c'est simple. Il va tomber dans l'infraction qu'on appelle insubordination. À ce moment-là, les chefs de l'État se verraient dans l'obligation, il y a qu'obliger, qu'au pousser à la démission. Et il y a qu'au démissionner à la rendre établie. Quand le chef de l'État va accepter sa démission, qui va assumer l'intérim? Gilbert Kankonde. Si on a Gilbert Kankonde, l'homme au signature rapide. Vous comprenez? Article na parlement ou ya FCC. Est-ce que tu as 2 jours pour crise monsieur Goyate? Bon réponse. Donc bango mo baza na choix entre Ilungu Kamba na Gilbert Kankonde na le premier ministre. Et wana choix wana eza ya Ilungu Kamba. Eza na famille na biso tozotala bango. Et puis ce qui est plus grave, baleki na média pona koloba biloko wana. Do bakanisa kini na mutu na bango. Bande konanga na ebike boza quand même na ba juriste kuna ya mama yele. Lokola ba boshap na ba mususu baza ba constitutionnaliste. Botuna ga bango ke biloko ne tozokende boy tozokende wapi. Ke kotuna mutu ya zali ba publiciste mutu asali droit public. Ozokende ko tuna makambo constitution ayebi na yete azokende ko loba ba bêtise. Ndeko. Donc ndenge za wana ekozala mama na problème. D'ailleurs ce qui m'a étonné, talana na nani oyo faux avocat oyo nani maître oyo nani Théodore Ngoy. Abimi lisusu ndenge nini président ya conseil nani procureur général près la cour constitutionnelle a commis ko loba ke bazolo ke o yaza vice-président yaza nani président d'intérim ya conseil supérieur de la magistrature alors que funga sali. Donc et je ne sais pas s'il ne comprend pas. Article 149. Président de la Cour constitutionnelle Ndazalaka directement président du Conseil supérieur de la magistrature. Procureur général après la Cour constitutionnelle Ndazalaka directement vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Président de la Cour constitutionnelle Azate. Funga ko jouer intérim na katia Cour constitutionnelle. Mais na katia Conseil supérieur de la magistrature, c'est le son précédent. Hein? La personne qui fait la préséance, qui vient après le président, il y a Cour constitutionnelle, il y a Conseil supérieur de la magistrature, qui doit assumer son intérim. Et la personne qui vient après le président, c'est le vice-président qui se trouve le procureur général près la Cour constitutionnelle. Maintenant, et puis, ce qui m'étonne, Azalaka, nani professeur. Si on monte à Boyakotang, c'est Batouni. Bato abende komona ka omoni boy na kuro bimimba la moko po oya kotangisa batuni donc malobi nazo benga Théodore Ngoy na Martin Fayulu na bato FCC baya ko assister na prestation de serment kasi bino bolobi ke soki Tshisekedi a violé constitution toko destituer OK bolinga ka bo destituer mabunda menacer out na article 166 165 a menacer out pour la violation intentionnelle mais bozela ba prêter serment comme ça. L'infraction est consommée. Bogende go destituer. Nenga nini bozo lenga. Hein?
botia lobby lokola journée de vie ou de mort. Papa, on dit lobby, hein? Il y aura un matin et un soir. Et puis on dit na poko wana surtout journée lobby tokolala na kimemeko za na idete. Ok, merci Ndeko Jeff to que nekpé tapé que gochité. Ah on a bien Ndeko Jeff na tout ça ka décryptage art sauté politique. Bozo on appelle ça ma révélation. OK, Kabila bien qui fisi Ramaphosa na Uhuru Kenyatta pour na ba jouer médiation bloquer un poste chef Facha Zong Sedo. Sans do awa ils ont métier toujours mais surprise à moins que surprise mais ça là. Mais que batona bon Ndeko Jeff on pose question moko do. Avant to comme l'objet Ilunga le camp démissionner. On empêcher pour ça c'est mal. Ça n'a rien à voir. Na attends président de l'Assemblée nationale a démissionné na ya Sénat ba démissionner hein attends procureur général près la cour constitutionnelle a démissionné OK tokoleka na prestation de serment muto ya ko empêcher on moni na minito muto ya ko empêcher prestation de serment ezaka ka chef de l'état so parce que ye muto ko doit prendre acte na bato ba ko prêter ozomon mais tant que ye lo mabunda kufu lobi to kenda na prestation de serment ndeko parce que ye muto ko zwa madame nazolo baye biango nga mutu na lotolo bate to tanga constitution ou bien to collection to si to tanga ki déjà plusieurs fois donc bandengo nanga lobby penda et puis nazoye omoni ba diaspora nyoso boza la brancher pour lobby boko mona ndenge biso moko d'abord nasina bongisi déjà vers ces agi déjà na nini na pressing nasina ke kozo vous comprenez nasina ke kozo moi vers nanga o na bomba ka pona manifestation na lobby ko bima penda na ko vanda so ntambo mamba yete na ko sepela makasi ndeko e pona ni pona ko vanda na place na ye ozomona nga moko na kokende komi représenter pona tindi ye po akende ko représenter ngai siko ye akomi kosala fiere soki aza te nga moko na kokende ko représenter donc nazoyebisa kaka vie Alexis soki omonike kokozala lobi te signale nga kaka nga na koya kovanda na place na yo po de toutes les façons ozala na yo te prestation de serment ekoleka ozomona nga na kobeta maboko na place na ye mais ntango ozoya te yebeke bato wana nde bango bakotraite bacontentieux électoral bango nde bakovalide bacandidature prochainement est-ce que ozo raisonner quand même prochainement parce que bango bato wana nde bakovalide bacandidature so balongoli esili olongwe soki ozwi élection ebimi seni a proclamé aucun vainqueur bango nde bakoconfirme ou bien baboyi soki baboyi oza élite bango nde epi so basali esili sous recours aza te omoni so bango bazwi décision ata chef de l'état koboya te ndeko na ngai bon sikoyo yebisa ngai est-ce que ta mabunda na nani ntambo mama bazosala biloko wana bazopenser prochainement ou bien balembi déjà politique parce que de toutes les façons bako prêter serment peut-être aussi ba pression officine ya kingakati mais c'est leur problème quel est le résultat maintenant sikoyo donc je dis quel est l'avenir il y a juge Ubulu na Kilombo baboyi ko prêter serment bachel carrière na bango en berne qui a perdu c'est Tshisekedi hein c'est Tshisekedi ou bien c'est eux qui ont perdu c'est le FCC ou bien c'est les cash ou bien c'est qui a gagné c'est le peuple congolais ou bien c'est le FCC c'est le peuple congolais parce que tolongoli quand même bambuma moko mibale ya mabe pourquoi nazolo ba ya mabe parce que un juge responsable de son état jamais kokende kosala simulation ya eloko ya yebi kezo violer constitution soko sali simulation il fallait assumer okende ko prêter serment mutu moko boya ya ko pekisa yo et puis otiki pe ovandi OK ndeko Moïse yebi kezo pesanga kanda mabe donc lobby ekoyinda makasi OK merci bandeko to compagnie na suka émission na biso to baki ndeko Jeff na ça de cryptage ya rapporte ndeko Jeff ta la caméra na peut-être ndeko Jeff maboko benda sina minutes pour pesa ye ozana 2 minutes et demi olo balwa suka na numéro téléphone pour tout chiter bon bandeko nanga nyoso ya diaspora ba congolais nyoso na ba combattant na ba juge nyoso donc conseil bureau ya conseil supérieur de la magistrature na ba syndicaliste nyoso ya magistrature ya ba magistrat nyonso na ba député nyonso na ba sénateur na lobi ke biso nyonso na ba journaliste biso nyonso tokuta na lobi po prestation banda makambo prestation de serment oya lobby à part ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oya l'état ba serment nyonso oya lobby suka na masolo donc ndenge boza boya lobby ko vivre événement maman na événement déjà FCC a kwei KO
politique elengi bandeko na biso nyonso ya diaspora boza la branché pour lobby en tout cas mama na tembe lobby nde et donc opesi mbwa boy opesi FCC akimi. Vous comprenez pour lobby eza ya peuple prestation de serment ou rien c'est demain ou jamais. Lobby tokozala bomi tungisa te soko moni mabunda te bomi tungisa se soko moni ntambo mamba te po soki bayete ngamoko na kovanda na place na bango. Donc kichwa nekotika la vie de te bomi tungisa te ngamoko naza na kovanda na place na bango. Vous comprendre hein na kobima déjà 4 heures pour na kende na banda nzele déjà place na bango. Soki bayete na vandi na place na bango na pesi bino mbote mingi. OK, merci bandeko toko pe na suka leo ngana loba mingi te ba tu na ntibali na tiki pa okene ba lobby de lobby to zawana ngasko ba manifesto bongo antibala ya kana kilote pe na bike ko se barade yo o ba lokayo tebe ska bo sanga na rompe Willery et puis chez les champions ba pesi bino quelque ba machette na ba moto bo se déguiser ko ba moto c'est o ya parti au pouvoir dans le bas na ebiti na ka ba to bo koti réunion mon ka benga apesi ka information wana ba tu na ntibala zo ba biso wa ya lobby ko bebisa makambo yeba ke non ndeka nyamando lo bavo bimana machette roya tala famino photo famino asuk. Merci ntama pambola bino ndeko Jeff affaire à suivre. Na CP makasi.